Nazalaka soki na banzi likambango moteme kotinda ngai na misalata mabe. Ouais, c'est la danse Montana Mokili Mobimba. Et la famille Trésor Mankour, Kumbela Mokili, Kumbela Mokili, Bogomema Mokili na Motu, pour notre Trésor Mankour, Kumbela Mokili, c'est le Scram plus 10, Mr. Poutine, le Duc, Yabana Nyosho Yabandalungwa, grande puissance, Tebi Sibino abonné massivement, la Kumbela Mokili, Bolandaka, Kumbela Mokili, c'est le Scram plus 10, Tomo Nabino, G Nagata G, j'ai les bandagés, nous sommes au Tchanagé, qui Allah vous bénisse, alhamdulillah. Ouais, c'est la danse Montana Mokili Mobimba. Nous allons regarder barbecue. Barbecue qui n'a chuké le mboto, vient à Banda. Ba frère père qui toko ya vigné, ba garçon qui toko ba mbibiso qui toko. Chiko mabele mame. Chiko mabele mame. Azali Mouto Tozalanaye, Gabi bon, c'est le staff. Après, c'est Bonga qui a réuni les gens. Donc, en peine confirmant, la danse Montana Mokili Mobimba, dans la site à Kitoko, abonnez-vous. Kumbela Mokili. Kumbela Mokili. Mais père, on va faire à moi la liboso parce que on a frère Weranson. Weranson a mon iba. Weranson a icône. Nana longue exaucé. C'est une chance. Mais Kumbela Mokili, tu sais pas la chaîne qui toko. Au bazo qui t'a malé mais la combat Jésus. Et puis il y a la chaîne et qu'on l'accepte qui toko dans l'avenir il y a l'an 2021. Parce que Kimbangu, l'air à l'Obaki, les Congolais, ils n'ont pas crié par l'air Fopet. Mais Nzambe étranger, Penapoto, à Talaba Nzambe la Bango. Mais Kimbangu, l'an 2021, c'est pour le Congo. C'est-à-dire, même Yopé Moutamokili, Talana prophète Namino Kimbangu. Mais Kumbela Mokili, n'a s'appelle Nangara pour soi. Et ça chaîne Moko, Obami Kitisi, O Nzambe Pe Amawazo Sunga Bango. Et ça chaîne aux Makambo, la vérité. Bisope Baladens Montana, Mokili Mobimba Baladens Montana, l'homme de Dieu. Comme on avait déjà fait des albums, parce que chez nous, on a Bisope artiste. Je me présente là, étant que grand artiste qui chante à pétatonique. Donc je suis chanteur à pétatonique, un grand chanteur congolais. Ouais. Là, on a aussi l'album La Poto, il n'y avait pas de l'autre là. C'est-à-dire que dans Chrétien Moutouté, on a l'album en 98. Il n'y avait pas les autres là. Donc CV ça vient. C'est ça que je me présente. Mais dans Congo, on a un frère Patrice, grand chanteur. Et puis Weranson, qui est de la forêt. Il y a un poto. Et je vis bien, je chante bien, j'ai pris pour tout le monde. Et je suis aussi l'homme de Dieu. Je ne suis pas pasteur, mais je suis grand chanteur, voilà. Mais... Non, on a l'album congolais, l'album comme la poto. À fond français en plus, c'était pas un héros. Et CV à Moutoufoye, si vous avez bien na Congo, Kumbela, na Congo Kumbela Mokili. Kumbela Mokili so et bien on te laisse tomber. Les gens ont dédicacé Batouté. Mais je remercie Clet Kabea, Adolphe Chilamouna. Et puis mais c'est ça que je te dis. Quand moi je faisais des albums, je vais parler en français parce qu'on est en France. Il n'y avait pas les Congolais qui faisaient des albums. Mais dis-nous, quelle chanson que tu as déjà fait? Non, moi je vendais des disques parce que j'étais à les studios, il y avait des CD, j'ai sorti des albums. Et Banze Monanga est souka mingi na poto. Pourquoi? Parce qu'on a vaincu à franc français. Bah disque Moussa qui est à Congo, mais na Congo na Bandal particulièrement était que garçon à Bandal. Les gens acceptent mes disques et étaient que la danse Montana Mokili Mobimba. Voilà. Non, on a une fierté, on a une peu au chrétien Batouté. Pourquoi? L'ingratitude est condamnable. C'est-à-dire, on était les chanteurs dans les protestants, et dans les chorales, dans la source des bandales. Bon. Et les éducations à Kokonabiso.
naza chanteur oyo nakoli na ba église na bandako bato nyonso na ndako bayembaka ba mashiro ki fire bato lwa ba pichu ki fire bato bayembaka na ndako ba Rojani ba Merando ambassadeur qui Jabron, tout le monde chante Mabou ki fire, tout le monde chante à la maison. Mais dis-nous quand même, Monine oyo sala oyo bato bayebi po bato ba reconnaître par rapport ya la Des Montana nzembo yemba. Mais non, la Des Montana teka ba disque na ba Fnac et puis quand j'ai fait les spectacles à Paris et je vends les billets à Fnac, nga ba concert na beta na Paris za po mutawali en tabaté. Mona mutu musazoli en taba artiste azoyemba akoma artiste en taba na poto. Nga na beta ba concert na poto, la classe c'est la différence. C'est-à-dire, les billets, ça se vend à Fnac. Parce que j'ai grandi en français. Là, j'ai fait les spectacles et peut-être je peux chanter. La Des Montana chante Weranson. En mélancolique. Je chante les chansons de Weranson. Parce que je suis le frère de Weranson. Désolé. Et puis, dans l'histoire de Wenge, peut-être j'étais le deuxième drummer de Wenge. Naya na Monzo. Batulroa va souffler. Bango ba ebi. Et n'a pas trahir te. Dans quel sens? J'aime pas parler, même les Français comme des charabia dans l'internet. Pour les Congolais, c'est pas mon délire. Je suis l'homme de Dieu. C'est pas mon éducation. Mais un garçon à Wenge, mais c'est Kester Emene qui m'a formé pendant 7 ans. Et on a un la pétatonique. Et voilà, on a mis ça à Victoria. On a béton à Sorbonne. Essaye un peu, moi, ma souvenir, il y a Kester. Nazalaka soki na banzi likambango moteme kotinda ngai na misalata mabe na ebata wenze bate kaka ba garçon na somba yanga de l'armenga na koma yanga ya seko zando ezangi nyama ezali lokola mwasi ya botaka te nzambi kanyozelaka elanga mpo ya botumbi yango Kinshasa oyo bamelelaka mwasi mbondo te mpo fidelité na basi ekoma ya kotanga o bongaki opesanga ta préavis ngai mpe nazwa ntango ya koyebisa baboti banga o ete mokolo yenga na mpokwa baya kosukola biso maboko lino nga nalobela yo tala papa nga nalobelaka yo yatala azali kitoko te balingaka nga nazali kitoko te otala afiome mbarado ndende ndendododo ndendendendendendend kobongaki opesanga ta préavis ngai mpe nazwa ntango ya koyebisa baboti banga o eke mokolo yenga na mpokwa mbaya kosukola biso maboko Adelar nalobela yo tala kaka nga nalobelaka yo ya tala zali kitoko te balingaka nga nazali kitoko te otala afiome pesa préavis ngai nakoboya te bimisanga na ndako na yo moko yokomi na mbongo nga nakomi mabe c'est loi de la loi la nati pam 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 nga namoni mpasi ya mpambadi nga namoni mpasi yao nga namoni mpasi ya mpambe nga namoni mpasi yao nakonzema nakobelela ya mimila ifeta o mwana mama nga namoni mpasi yao yolele mes chers gentils nanga bayuma balakisa ye motete nakonzema nakobelela Richard Kabambi ye mwana mama wala zaki bampema Victoria Lesson
Merci père. Bato nyonso balanda biso na kati ya chaîne na bino kumbela mokili. Ah tozana la Des Montana donc prêtre na biso ya bandal bana bandal nyonso bayebi grand frère ya Weranson. Mais père yebsa biso non C'est le petit frère de Weranson. Ah ouais, c'est le petit frère de Weranson. Merci. Merci. Regarde aussi la figure. Yango na linga ba journaliste était parce que le monde a été créé par les Écritures saints. Ba journaliste sur internet ba komatro. Biso to benga wengeza lifanto na biso. Mais quand on était des jeunes aussi, dans notre éducation de mes parents aussi, avec l'éducation de Weranson, c'est ça que je veux vous dire. On est des bons chanteurs, sans anomalie, sans trafic. Et c'est ça que j'aime pas avoir beaucoup de journalistes. C'est pas mon délire. Donc quand moi je faisais des albums, les gens ils n'étaient pas là. Mais un bon artiste ne meurt jamais. C'est mon éducation. Et je remercie aussi ma fille Exaucé, comme d'habitude que je l'aime beaucoup à l'États-Unis. Et puis maman Pata, comme d'habitude. Et puis j'ai remercié King Kester Mené qui l'éveillé. Il m'a formé pendant 7 ans. J'étais jeune à l'âge de 15 ans. Et voilà quoi. Zolozina, mais c'est la danse Montana Mokil Mobimba. L'homme qui a fait l'idéologie et de Zolozina, il est toujours présent. Je suis à l'estudio. Yango na ebisaki Adelar Mengake. Nzembo Eric Mandal ego lupete. Zana boka ngwa mamukia. Mpasi nanga sela loyembo oh bato tu baseki ngai Eric Mandala bato tu bangweni ngai bolingo na pesa na yo yo tekisi yango na wenza bitula moto tovandaki na ntango ya mpasi mpe na bisengo bolingo ya bomwana e bolingo ya ngenge Eric Mandala na mesala kosenga pardon ndenge mwasi nyonso na bolingo asengaka mobali na ye pardon Eric Mandala mon bébé Bomba bato baoyiba Alain Tembela bozaka toujours branché la chaîne à bino. Mais père aussi cité papa. Mais ba esi ngai ba biki ozana ba nzembo o pesa bana wenge ba yemba pe ya yo. Yebsa bato nyonso baolanda na osimela micro. Yebsa bato nyonso baolanda osikoyo nzembo ni oyo pesa bato baolanda osikoyo. Nzembo na yo yem oya yo koma bana wenge ba yemba. Et loko posenga déjà nzamba pambola yo, c'est-à-dire le monde a été créé par les Écritures saints. So kabelbe camarade à droite, gauche et batté. Mais monde yebi na bongo ke o pesa bonzembo. Batté. Mais vieux beaucoup la lobaki ngenge ba somba la bango. Mais un jour kanga dadi. C'est-à-dire, le boko est pesa rapé qu'elle l'a raté. Nous on a chanté dans la maison protestante, dans la famille de Weranson. Regarde aussi la figure, je suis très beau et je m'habille trop cher. En peine Paris, voilà. Bisous na binango. Mais père, toka tite. Voilà, chers amis internautes, tous qui on a petit frère ya Weranson, donc boyo ki bino moro bomoni pe figure, donc bozara toujours branché la chaîne bino kumbela mokili Alain Tembela masalanga peza awa, donc système ya confinement, donc pesa ba mbote na oyo bato nyonso baolanda biso, donc na pesi ba mbote yebi kaka trésor oyo eza kumbela mokili elandama partout qui nobe partout monde entier en fait. Na remercier non yo pesi nga micro et après na pesi ba mbote na mwasi na ngai Agas Mawete, maman na ngai Wowo et na pesi mbote à tout le monde, na caméraman na bosani un peu combo. Merci chers amis internautes. Comment on a le baka combo? Sito nani? Voilà. Masalanga zo filmé biso na caméra wana Sito Kabanga, donc bozara toujours branché Sito Kabanga, bokanga kombo wana bien Sito Kabanga Ale Kembela Dadi Mabibi Mokonza bana Mumbele, donc bozara toujours branché à suivre. Ah ouais.